ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignonso, Bamesana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité à Bundesi, oh maman abino la cabino, kakaba histoire vrai, pour essa la bino, bavre makasi, nabanda kunabino, partout vous allez n'engue na lobaka, nzamba lola, apambola bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irène Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba, oh nanu basabo abonate na site oyo bo s'abonner au site ya mama abino bandeko déjà bo s'abona bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to selaka proverbe 19:20 pour sunga yo nanga na suite ya vie ndeko nanga awa na chaîne na biso soki okutami na lisolo o ko hésiter te s'abonner o kozala jamais déçu biso to yaka pona ko sambwisa batu te to yaka nde pona ko sunga communauté bandeko nyonso boza na Kinshasa en tout cas courage na bino nazoyoka pasi na bino nazoyoka mawa viki mbula moko ebeti na Kinshasa lelo bandeko nanga ebuki banzela nzamba lola sunga Congo nzamba lola kanisela bandeko baza na Congo ezopesa pasi ezopesa mawa wana to bandi ko pesa merci na bandeko basutenaka biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi so amibla vendenda kuna Verchache balobi la patronne Betty sponsor nanga ya mvando umela merci na Naomi Muwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton ne balobi copine nanga ya makolo milai de longue jambe vrai chéri neti na film to bosanité mama bibisha mwanzambi euno en direct des 001 merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundesde balobi porte parole na biso ya maele Anastasie Vita ngana sepelaka mingi ndenge ya Simondo ya papa kokodia nzomba bengaka ye Tazi Vita imana esalaka nga bien makasi bongo te to pesi merci na Koda Mboka ya Willy Mosheni moto moko bien merci na Titi Gracie ya Bundesi banque to bosanité Yves Dioboke garçon de luxe na kati ya Paris babi Yves Dioboke asolara plus que lisolo merci na Jolie Musungai toujours na kati ya Panama copine nga ya pembe ya mulai Jolie Musungai umela bamurena bamurezi mama Irani Masiandoki ayaka boye bandeko na nga na elaka bino masola solo na yaka na aubergine te pona kosunga communauté ndeko na biso mobali abengi mama Irene na mboka ya France pona kopesa ba mama conseil mama Irene nazali mobali oyo navandaka kote na nga nasalaka vie na nga me naza na mwasi na nga pesi azwa mobali bavandaka pe ndako moko
mais pesa ba mama conseil bandeko boza na bana esi bakoli bana esi bapusani même ya mikie faut tosala vraiment très attention na liso nazobeta boko comprendre pourquoi ndeko na biso abengi biso na France aye mpona koluka polémique te mais aye mpona kopesa bamama nyonso ya monde entier conseil toza mikolo tolalaka na bapapa na chambre faut tozala mwa mayele mama Irene mwasi na nga abala mobali mosusu nga na tika ye na bana mibale mena mobali oyo aboti mwana moko bavandaka bien nayokaka mpenza buzoba te mais nga nayaka kozwa bana na nga na weekend ndenge ezalaka mibale na nga parce que mwana na nga liboso ya mobali aya na 12 ans oyo ya mwasi aza na 10 ans abota mpe mwa moso moke bazani kuna na ndako do bana baza nano mike mama Irene ndenge nazwaka bana na nga eloko esali nga pasi nga nasalaka basala batiaki nga weekend moko elekaki ifo nasala me na 6 à 14 heures lokwa nayebaki bana na nga baza mike batikali na ndako nasalaki vraiment programme ya kotika bana na nga na kimia complexe na bango mpo nayebi ke soki naye na kozwa mobali fo bakate suki nabeta bango tu mpo bazonga na bango dimanche nga moko munasengaki mama Irene natiki bana ke musala kozonga na nga nazalaki vraiment pressé nazonga oye na 6 à 14 na 6 aki na nga pena mo avant vie ke weekend o musala pesa yaki na ngebele te kozonga na zongi na ye kokuta mwana nga mobali isika natikelaki alala azalaki wana te isika nga nalalaka mpo nalalaki na ye ya mwasi totiaki matela na ye komona ke balali esika moko na ya mwasi me bakangami makasi ndenge bakangami mama esalaki nga propre te esalaki nga vraiment bien te oyo ya mobali alali na nsima leki na mwasi akangi ye vraiment makasi na esi bino bolali ti ero tookende 12 heures bolamuka bomeli ti to tomeli ti te bolali boye mpona nini oyo tolalaki kaka esalaki nga vraiment bien te mama Irene atikaki ya mwasi mais ere nake kata suki na oyo ya mobali nazwi ya mwasi napesaki eba petite mo tozalaka ni awa na biso na mwana mwasi asakana bana na kimamba ona kati ya mobali suki nazoya mama Irene na nzela na voiture na osona mwana nga mobali na mani kotalise ke oza mobali okolalaka na leki no bongo toza deya na 12 ans leki no aza mwana mwasi abite papa ekosalelo te mama na biso be na papa balala abongo batika ya chambre ofungwama eya mona buto mona papa mateli mama donc bazosala makambo na bango ya papa na mama bana bamonaka nde salaki mwana nga mobali mpe na leki na ye bakoma kopratike ndenge mama na bango na papa na bango na ndako basalaka batikaka porte ofungwama nga na leki na nga tomonaka na mama ndenge asepelaka tomonaka yango nga mpe nasala yango mpo leki na nga mpe asepela ndenge mama asepelaka bosalaka ndeti nini nga mpe na mataka likola leki na nga bamore na bamorese histoire vrai nyonso soki tokende yango na se to comprendre conséquence ya divorce oyo azoloba boye papa oyo aza divorce na mwasi na ye bandeko na nga boyoka masolo mama Irene azobeta ya pasi ya mawa mama Irene azalaki vraiment déranger makasi nayokaki pasi naye kocomprendre ke mama na bango alalaka chambre ya kofungwama makambo nyonso basalaka vike bandako na biso ya poto ezalaka na respect te chambre bana ezalaka pembeni toilette ya kote cuisine ekangama toza trop juste ata kutu mpe na Congo bandaka ekomaka loko bandaka poto mike vie koma nango ka bongo mama Irene esalaki nga vraiment mabe makasi ntango nazongi esali na swasu na oyo ya mwasi abi wi ye pa monaka mama na papa basala yango na butu yango mpe ya sala yango eza mabe te lokola mama basala yango mpe na papa mama sepelaka yango ye mpe ya nasalaki mpo ye pa sepela naye kocomprendre ke bana na nga bakoma kosangana na ndenge ya bomwana bayebi mpenza importance eloko bazosala te me bamonaka yango epai ya mama Irene eza pasi moyenda ke nango mbala moko na mwasi oyo tokabwana eza te mama Irene eza compréhension ya makasi me naza touché naza na pasi napekisi bana me eske bakotika mama Irene naza na pasi yango naye koyebisa bamama nyonso boza na bana na ndako ata kutu na papa oyo aboti bango sala attention mingi baza mpe bakolandanga ata mosusu mwana na bino moko mobali te oyo tata moko ye na ndako te papa mpenza abota mwana père biologique ya mwana na yo moko mama na ye ta mosusu bosala deja mambobe mwana amona eza kitoko te mpo na bana tosala vraiment attention makasi tobongisa batana biso ya kosepelisana toyeba ke toza na bana
bandaka poto soko gangi mukie bana bayokaka mwana mbalo aza na pasi makasi apesi bana conseil bana bazongi mais eloko ayeko beta lisolo epai ya mama Irène mpona kolamusa bamama nyonso ya poto to bamama nyonso ya monde entier tosala attention ntango mosusu tokanisaka bana biso balali baza na pongi profond bayokaka biso ntango mosusu bamoni te bamakelele oyo bosalaka wana bana bayokaka eza kaka conseil tozopesa papa aza na pasi makasi yango ye nango na Irène Masendoki TV abeta yango tosala vraiment attention makasi peut-être yo po pratikaka yango bibana balali na bango bakoyoka te bana poto baza compliqué okomona finiki koyeti tina mutu me matoi ezoyoka tosala attention bana bakoma kosala makambo balobi na tata na bango bamona kango epai ya mama na bango na mobali na ye ndeko mobali aye na lisolo mpona kotuna mpe kopesa conseil na bandeko balandaka Irène Masendoki TV nazobeta lisolo vraiment posé de façon ke bokomelanga na bacommentaire mpo bopesa ndeko mobali conseil mama Irène napesi bana nga conseil basala ngo te bakoki kosala ngo te lokola baza bandeko vi age na bango baza na droit te napekisi bana na pasi na motema na sala effort ya koexplike bana mama Irène soki nabengi ex na nga na sololi na ye eske eza mabe ekobotela nga problème te bakomona nga problématique te eske ndenge napekisi bana na nga bakotika bakoyoka mama Irène parce que toza na mboka mondele bana bavandaka ipa na ye selon bacondition ya mboka oyo toza nga nazwaka bana kaka weekend 2 fois na mois mama Irène nasala nini naluka pasteur moko na expliquer kosola na mama na bango naleka na nsima ya membre moko ya famille ya mama na bango eske bana na pa mama na bango bakondima bakowangana te soki bawangani na part nange kozala ndenge nini déjà na famille mwasi opoto kabwana bima déjà problématique nyonso napesa ba rapport cause ya divorce mokili ndimanga te mama Irène bapesa mwasi na nga raison mais nzamba lola ayebi vérité mama Irène nayebi te nasala ndenge nini nazoka motema ezosala nga pasi napekisi bana c'est bon mais est-ce que bayoki nga bopesa nga conseil na lisolo o bamama bozwa conseil na bapapa bozwa pe mayele ntango bozosala makambo oyo bokeba bana bayokaka biso bokangaka chambre boyeba kodose basentiment mpo ndako eza na bana mama okogangaganga su makasi te mpo oza mpe su moto akoganga makasi te mpo oza deya mpe mokolo dose koganga dimine volume kiitia volume en tout cas kiitia volume na se kosala bien ogangelaka makasi nini na age ya yo oza mokolo koganga fo kita mwa mokie mpo oza deja na bana dimine volume makasi papa pe di papa poto baganga sute bakoma bateti ba mama kama basie misaka makamba ngo dimine ba volume bana bazoyoka ba mure na ba mure ndeko azosenga conseil aleka na sima famille ya mwasi ekende kuswana mama ya bana eske bana wana denga pesi bango conseil bakoyoka mama Irène nazobanga pona famille ya mwasi na bima déjà problématique ndenge to swana na mwasi na divorce mama Irène nyonso na loba mokili ndimanga te vike mwasi na nga pesa respect ya basi yo bazalaka baloba ate basi yo bazalaka calme mais aza fille moko aza hypocrite nga moko na vanda na ye na yebi mama Irène eza pasi po pesele rapport moto andima po aza na façon moko nzamba pesa ye mama Irène na yebaka te ezalaka nini basi ya bongo na poto bazebele yango na yebisaka mibali basi batiaka bilongi lemba bahypocrite oyo basi malamu ye alobaka te so na bineka likambo atiki ayokaka papa keba zwano mito ekatana egangaka etomboki efingi ezwi kimia bahypocrite oyo baza makambo moko nzambe kaka batelaka bango yoka papa lobi azobanga bopesa ye conseil bokoma asala nini epesi pasi lisolo eza kitoko te papa aza na choc kopesa nga lisolo na pasi na mawa vike azongisi bana me atikali na kimia te mama Irène apekisi bango me eske bayoki bopesa nga conseil nabenga mama na bango naleka na nsima ya famille mama na bango naluka pasteur mama Irène bosunga nga nazolala bien te banda bana bazongaki yango naleki na Irène Masendoki TV ezala lokola conseil na biso ba parents toyebaki bandako ekoma mikie ndako apoto te po ata na Congo bandako ekoma mikie kilelo bandako ekomaka mikie foto zaka mayele parce que toza na bana baza nano mikie oyo nazobeta liso ya liboso aza na 12 ans baza pe kaka bana mikie babanda komona ngo na nenini nzambe kaka yebi toteyama bokomela papa na bacommentaire ekosala bien nzamba lola akopambola bino s'il te plaît na bonde bino na bolingo nzambe bofinga te bopesa commentaire ondeko soki atangi akozwa solution yo mto yaka na bacommentaire mpona kofinga nzamba simba motema na ondeko nange esalaka ndenge nini soki moto abeti solo moko ya bato oyo oyebi te
mutu pa beti lisolo bokutana mama Irene Masiando kitoyeka na commentaire ko finge sala ro ndenge nini ndeko nanga to banga nzambi ko batu bakoma kufa biso masumu kaka okokota na commentaire o fingi ekofuta yo ni na vie na yo eko bakisela mbongo te kitoko te ekolongola eloko te ndeko nanga pona nini ko bakisa ba masumu na bomo ina ozana bana ya tous ces pays ici ba tant o finga rabatu na commentaire o pesi batu paso ebite réponse batu na isa mitema ezalaka nini luka kimia na motonyoso pesa commentaire moko bien soko moni so sepe na mote ko commenter te tika ndeko nanga ne place ya kofinga bozo sunga te na communauté kola kanisela bino tokutani mbala sima soki mwana motazongi te tokoya na ba histoire vrai bo benga biso na Irene Masiando kiti biso tokendaka boye bisous bye. Tonton Kinel. Oh. Parce que biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Moi t'as biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na biloko leki nanga botaka pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndela ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans là, ils ont chargé l'élo. Pour ça biloko que nous jouons quand on regarde ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché biloko dans Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui m'a mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. Pour les acheter biloko sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour en Angola maman? Antonio Miala. Mwana mobali ye wana. Dabiso ko pedi yaka Rita yaka. Nangole za wana. Angola normalement eza na palanka. Na palanka. Bo bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalanga. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palaka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.